Bana Guinée, bana Zabra, bana Congo Angola, bana de partout, bana Europe, bino banso boko landa biso. Merci na ndenge bozo benga bozo pesa ba suggestion na bino. Alors, pour na kota lesete molulu moi centenaire. Et pas ya ba maman Kimbangu c'est et banda déjà ko vibrer banda balança coup d'envoi na lotendele vraiment na centre ezalaka opesi mbombo aboye. Chaque mercredi, to zawana pona ko talisa bino mai makolekaka. Bino bato bozala bamboka mususu boye binde makambo derula kate. Ezape na intérêt na bino vraiment bolanda ngona bokebi bo sepela bo sabona kebele bo s'abonner na canal Congo TV. Vous n'allez jamais dessus na mai manso makolekaka awa na centre d'accueil Kimbangu ya Kasa Vubu. Alors bande ko balanti mercredi à Lelo to kotali sabino lolenge kani makambo makobandaka to bandaka na ngonga ya 10h nde mabondele ko salemaka na ngonga ya 10h tikino 12h kasi ya mbotoke musika tolanda nanu lolenge mabondele salimi pamba te bakabolaka par groupe 6 personnes 6 bakolela bapasi ya bamboka bakolela pasi ya mabota mutu na mutu azala mokumba na ye ezalaka mercredi solution oyo bayaka bazwaka pe oyo bayaka kolela bazwaka pe solution biso mpona bamama Kimbangu ezali mercredi solution na kata centre d'accueil Kimbangu vraiment toke mosika te tolala lolenge kani mabondeli makozalaka bongo tokozonga sima. Ô l'Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, que des saluts pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma voix, et tu relèves ma tête, de ma voix j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je me réveille. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliardaires de peuple qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi l'Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, qui brisent le dent de méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci papa, merci papa, merci. Era para que
Papa, tu as dit que ça kimia katika mokili kimia katika nasia na osia kimia mama mwi kebo ishala nayo mama kebo ishala nayo na iloka nayo na pasho monaki ochonga kisimate alo pakete papa Simo Vikamoni tosara amamuro bakete ya bayango najilola na mama mwiro najilola na papa Simo Kimbangu najilola na yo papa Shesufu ya genda olo bakete pito kolo bakete basi batonga kamoka te ndio misa akoya katana kumbea mwana kumbea merci na baibanso balandi biso pona kotalisa te ndenge mosala eza kosalema mercredi ndenge bandaka ndenge na yebisi bino ti ngonga 12h vraiment tozozongisa matondi mingi na bamama baza kobenga biso mpo bazolanda na bokebi oyo basabona na mabota na bango na bafamille na bango mama Christine na Belgique mère Christine na Belgique merci mère maman Yvette na France merci ndebo pesi ba suggestion na bino ndenge bokolanda biso na bokebi solo mayema kosale maka mercredi awa na kata centre d'accueil Kimbangu se eza na bato mingi baza ko bénéficier nango alors tokende musika te tolanda mateya epesamaki epai ya mama Nyata Suzanne aza mama ya FARDC wana atangaki na Exode 21 à 17 aye kotanga na Genèse 22 et à 13 mama na likambo alobelaki nde kondima na biso yango nde moto kobikisa biso alors toke musika te tolanda mateya Deli Genèse chapitre 22 toko banda na nzela liboso toko sukisa na 13e verset soki toboni tokotanga mutu alikambo elobi boye Abrahama amekami ete abimisa Isaki lokola mbeka na nsima na makambo oyo Nzambe amekaki Abraham alobaki na ye ete Abraham ye pe ajongisaki ete ngai awa ye alobi ete kamata mwana na yo na likinda Isaac oyo yo olingi pe kenda na mokili na molia kamba ye pela moko mbeka na kotumba kuna na likolo na ngomba ekoloba ngai yo bongo Abraham abimaki na tongo pe akamataki biloko na punda na ye pe akamataki bilenge babali na ye mibale pe mwana na ye Isaac elongo ye akataki koni pe na mbeka na kotumba pe alongwaki pe akendaki na esika elobaki Nzambe ye na mokolo na kolima wana elakisi nini? Balakisi biso epai ya Abraham tata Nzambe amekaka ye na tina mwana na eka moko ete atumbela ye mbeka. Abraham pe adutaka na ye alipika siye moko ndi apesaka ngai mwana pe akotaka ye akomi deja mobange alopika siye moko ndi apesi ngai ifo na pesa ye yango akendaka na ye ti na ngombe esika tata Nzambe ayebisaka ye ke mokende azwaka bakunda na biloko nyonso ya etumbeli ya mbeka na bana mibale
ya mibali bakei bakomi pembele akomoni biso amoni deja esika tata nzambe alakisaka ye nde ayebisi bana wana nakunda ke bozela nga awa nazokende na mwana na nga moko kuna na mwana na ngai sikoyo mwana na ye Isaki atunaki ye papa siko tozokende kuna olobi tozokende kotumba mbeka sikoyo mbeka wana tomoni oza na moto oza na mbeli na koni sikoyo mpaka eza wapi nde papa na ye alobi te ye moko tata nzambe akopesa biso mbeka so touti kosika komekaka te omoni ere ayebisaki ete tumba mwana ere aza ayebisi ete te Abraham ayimayimaka te po ayebi ke ye nde apesaka ye mwana biso nyonso awa tozali awa makambo nyonso nzambe nde aza nango asengi ye topesa ye lokola apesi biso mosala ya kosilisa mise na kula ye tosala makasi tomeka ye mpe nzambe alingaka nyongola mutu te amekaka kaka Abraham mpona nini po ayeba ya solo ke azobanga nzambe azobanga ye yango wana papa Simo Kimbangu azomeka biso na mikatele lelo butu moyi ekatele boyi ekatele boyi toyimaka te nzambe aza trop riche siko soki toyebi bongo kama mukere ozopesa ye moko ayebi deja ngango na kombo misato ya bone tata mwana mpe molimo mosantu amen Mercredi 23 septembre 2020. Tolani Matei epai mama Tetoniana, mama Niaga Suzanne ya FADC. Ye ate biso na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 pe mokana ma Genèse chapitre 22 verset 1 à 13. Mama nalikanga pesi biso kuna kondima tolandi na botebi nyonso tolandi mpe ma commentaire ya mama évangéliste nationale mama présidente communale kotelema kwete topesa bino mbote ngai moko nayebi mpona nini nazali kotonga yeluselemi kokozwa makamboli noki mpe bapaya bakobotola bana bosala misala bolemba te bosala misala bolemba te botika koyimayima lifuti na bino ye jali mosala ya pamba ejali te okozuwa mano ya kitoko botonga yelusemi mboka ya bilanga ya mapamboli botonga yeluselemi mboka ya bilanga ya mapamboli ya mwana pe molimo santo RDC na yango tosengi na mama reverend Nancy Mukolo ngola mama Telemi Mama mwinu swalo kumuna yo
Keke. Mama Mwino oye. Kwa Kongo ya tata ya mwana pemo ni mosani. Mosatu Kimbangu oye. Kimbangu oye. Kimbangu oye. Imam Église universelle. Mama Mwino Marizitani oye. Tobokumisa kanzabe molimo santu. Tata Simoni Kimbangu Jamani oye. Tata Simoni Kimbangu Jamani oye. Simoni Kimbangu Kiangani mwana Belela wazola waebizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka Biso mokolo kitoko oyo tokomataka na centre yake biso bamama ta tolandi mpe bama évangéliste na ndenge asili koteya biso bayebisi biso ete kondima solo kondime kozalaka yango moko te kasi kondime kotambolaka malamu malamu na misala ndenge ngai na yo mama Kimbangu tolendisa kondima na biso na misala et surtout tokosala mabondeli te tata mokonzi abule azali koyebisa biso ntango nyonso ete kimia ezali te tozala makasi na mabondeli ngai na yo tokosala mabondeli ya bangonga te mikolo na biso ya badeko tozala makasi topesa ye maboko na nzela ya mabondeli nde mamute tozalaki na yango tosukisi boye na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu amen. Esika boye tokomi na ngalo tokotelemisaka mama mokonzi tosembi na mama présidente générale mama révérende Kisimba Matese Rose mama tema biso bana okokaka yo Nasai onaloba Mungu na Satana mokumba monene kopesi ngai nasengi yo ekolo na suka Mungu na asepeli te atelemi abundisa pate na yo nandimi mokumba moyo pasi kaka pona tosa liloba lyayo tala ye mongula asepeli te atelemi abundisa pate na yo mama mwitana marizitani oye ni esili kotelamela biso ya kobatisa ezali mpenza te me tata molimo santu abengi na ntongo alobi yebisa bamama namoni bamama balali mosala ezali kotambola lisusu mpenza te mikolo ezali kokende bamama balamuka bamama balaka susi oyo mama mwinu alataki wede lingongo oyo ekoma lokola ekomi lelo wede bino mpe bamama tokoma kozwa lokunu oyo bozali nango nde yango wana beti sete na pulaye kolala kolamuka mikolo ezali kokende lelo apesi biso toclotire pamba te alobi ezali polele banso baza koleka bamona bamakambo eza na kati ferme ezalaka bongo te nde na ntina wana tozokomisa programe ya kokatela basima na bakomi na baprovince mokili mobimba tozokata mpo babanda asengi na bamweno alobi toclotire ma eza na kati bato banda bakoki komonaka te nde mokumba tozwi lisusu yango abakisi likambo na recensement alobi effectif oyo bamama bazali mokili mobimba na oyo ye ayebi ezali kokobana te nde na ntina wana asengi recensement mama jeune fille bebe ya mwana mwasi komisa kombo na ye alobi tokotisa ngo avant
mbula sika e mama ya zala mayele mo konza bia mbula sika pesi mwake na mayele na osala ni ndenge lobi ndenge le pote le baba aussitôt fait le 12 octobre la kozali komata tomelela elise mokili mobimba toyebi mpona nini te asengi effectif ya mama mpo tokota na le 6 avril nde yango tokokabola bakaye mpona kopesa moto nyonso akomisa na recensement mwana mayele akenda bongo mpa ya tata te etango tata asengi okokende papa effectif yango tala bakaye tosui mwana mayele akenda bongo te akenda esika azopesa asenga abomisaka mpe aye mpo ntango bakozwa libonza na ye nde na ntina wana biso nde tata mokonzi abule te biso nde tomoni ete na recensement wana po ete tokende topesa effectif na mokili mobimba nde tokongisi 1000 francs mama nyonso jeune fille bebe na bamwasi ntango tokokomisa ntango tokokende tomemeye esika tokosenga nde tokokota na 21 papa bongisela bana na yo bongisela bilenge na yo bongisela babebe na yo bongisela bambaka na yo mama wiyoye nde bokomona bakaye me na bakaye wana ntango na mama bakozwa ezali komi mwana te bakosala bapermutation ya bakomi to baza na basection oyo akende na section akende na section ntango tokovanda na bakominal nde bakoyeba nani akokende na komi ya kingandi mpona bakoka kozwa bakaye mpona kokomisa kombo le 12 octobre ti tozokende tomemeli yango tokende koyembela ye mbotama elamo tata molimo santu abotamaki akufaka azongaka nzembo wana bayembaka Yani tinu, yani tinu, yani tinu, yani tinu. Wafana ledusu, wahunduka ledusu, wafana naye munduko. Yani kwani watama samakuka, wafana naye munduko. Kwani wabovisa mababa kafana naye munduko yani tinu wani tinu yani tinu wani tinu kafana ledusu wahutuka ledusu kafana naye munduko le 19 octobre nde tobandi tosuka le 28 tosukisana njili tosali pano vendredi ngayeba tozali lobi cloti tozeli ti bato nyonso bakende bazonga bongo biso tobandi bayebe toleki toseli merci mwa biloko tozosala makasi malgré tokiti na confinement mais okunda mwa moke tozoti merci bapapa paster oyo basengi tosonga tata molimo centre ACP alobi tokokontinue ti bakokata riban nde sikoyo kobongisa programme malamu basikani lisusu tokotambola mpona ti mokolo bakokata riban misala ezala na kokoba nde na kosukisa tozwi bajeton oyo
j'étais aujourd'hui et comment opération aux autres ici dans la classe. Ne natina wana la malakote malendi ya motuya oyo tosili kozepa ya mama na kombo misato ya kule oyo kombo ya tata ya mwana pe tata molimosa. Merci mama bosali kopesa kombo ya école lycée mama vete bibi awa na Nyangara wana ezali école ya mama Mwilu. la cabinet spirituel maman Telema. Pour la pétromoni maman Lasso, maman Telema qui a un charge qui est social. Maman qui a maman Telema. J'avais des sociales. balandi émission na biso ndenge boza komona bamama baza kotya mbongo na kati ya basani wana elingi kolakisa ete baye présence wana bazopesa présence kopesa bonjour pe merci epai ya tata nzambe parce que tata nzambe nde moto abateli biso wuta mercredi passé ti tokomi mercredi ya mokolo mwa lelo yango wana bozomona bango bazopesa merci Mukolo, merci mobateli, merci wana nde boza komona bango bakotya bayebi ntina na likambo bango bakosalaka na kopesa mbongo wana mpona ete ekokopesa kimia na bato banso mayaka mbote mama ngo bozopesa na sani eza mbote oyo topesaka ya batela libota après bakambo nyonso tolekaka liboso mpona kobatela mabota na biso mpe bafamille na biso ebatelaka na mbongo ndenge topesi boye tobateli mabota na biso mpe bafamille na biso. Merci beaucoup. Mama tomoni otye mbongo na sani eza mbongo batela libota bozobatela libota na mbongo tobatelaka mabota na biso na mbongo na oyo nzambe asalelaka biso yango biso toyaka kopesaka nzambe merci yango wana nde na sini ya mbongo topesaka nzambe merci tobengaka batela libota. Merci mama mbote mama mbongo bozotya boyebi ntina nango toyebi ntina nango mama ntina nango zani ezala mpona kobatela mabota na biso na baproblème nyonso ya pasi oyo ekomelaka biso donc mbongo ebundelaka biso makasi ebundelaka bino mbongo ebundelaka biso mama. Merci. Mbote mama tomoni otye mbongo na sani mbongo mpona batela libota na ngai mobimba bandeko na ngai famille na ngai na bana na ngai yango naye kotya mbongo. Merci. Solo balandi ya émission oyo boza komona oyo aza kokota na kati na bamama spirituel mama Mutanko
kwa kiaji. Tobenga ka mingi mbuta na ville province Kinshasa. Partout tobenga ka mbuta. Mbuta za coordonner makamu nyonso etali ba mama na awa na kati na Kinshasa. Yende akozwaka malako kopesela biso epai tata mokonzi ba problème nyonso tokozalaka na yango. Vraiment eza esengo koyamba ye. Azalaka toujours motivé. Ya kotika moko na ba mama parce que malendisi oyo kopesaka ba mama yango nde kobakisaka makasi. Ekolendisaka ba mama makasi pamba te ndenge bomoni ye wana ye azanga koya te. En tout cas vraiment message nezaka important na kati na ba mama. Soki mama yoki yango mbuta lobi nini parce que ba histoire ya solo solo esimba mise pa na ye yende témoin oculaire ya mama Mwilu yende mutu azalaka na mama Mwilu esika moko ndenge boyokaka sango ke mama Mwilu okoma 2h 3h du matin. Mama conseillère directe et chef spirituel Mbuta Waket. Yenda zali molele na ye na mpasi na kosan na minyoko soka lelo kosodoko swake basi sosepelisa te eksemona nde akosala mpe kalobela biso mama Mwila ye mama mabanda ye mama malada ye oya molimo bongo ye oya mapangoli jie ye oya kokitisa motema nde na ntina wana tokopesa mama ya biso totelemisa ye topesa ye lokumu nkembo ebongi na ye mpasi ya mama Mwilo lelo esengo na biso esenga zwa lokumu oyo ebongi na ye mama tosengi otelema bana na bapesa yango apasima walungine alate alamusa ya mvima mama malobe pana mama oye oye ana mama mwita wanga oye 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 koya eya yakalala wale misota vie ebeto yeto sana zamena miso zamena pitata wape tokokende
Kote ni mingi. Mingi penza te mama ngamu na sisi. Mama oye! Oye! Mama oye! Oye! Roshi dikate toliwezwa ya mbote ya papa. Lelo kanya? Ibeta! Ana mama mwilu nganu kolele. Ibeto baba. Ibeto baba. Jambo teke. Mwilu nganu kolele. Ibeto baba. Jambo teke no. Etonganda twabakili kwa mama mwilu. Etonganda twabakili kwa mama mwilu. Kanda twabakile kwa mama mwilu. Kanda twabakile kwa mama mwilu. Etonga mama katukolele. Ibeto katukolele. Ibeto kakomisa. Kana ba mama mwilu. Kana maeleze. Mama bate bapesi mate. Sasa songa yao wewe tusonge na te. Wako kaka kitara tusonge na tisa. Tendo na baba. So atendi kitoto pesa $400. Sala edo. Ndio ya baba kini mba ila ya. Todo sana mama ya sasa. Todo makimate todo. Era kama ndio balaki itende. Robota itende. Robota na kama te. Robota sande te. Nikolonyo kama iko na sande. Baada kamera. Na ya solo na mago. Basi ndio kidanga yeye. Watu wale kusina nini watanda mkusai kabisa. Ndio ndio msala wala bariki na hizo. Ndani matei mama matei hizo. Sio baba hapo na msiki. Leo koma kiko ya mtumala. Hizo ndio pesa bode ni. Na kombe ya tata amwana ayuka. Todo vitu sana tuliyofanya ya Ibeta. Mama oye! Oye! Ngalala. Wale sote. Ebeto. Yeto sana ya miso. Kabila misata wape. Mama oye! Asoro ayebipata kisema mnyoto ndaba boda wa mtaete. Salapana bolio miseko misalato tumakamba. Oyo kanya Ibeta. Osomi na msala piso. Na kombe ya tata. Oyo kanya Ibeta. Akani ya piso sase kanya. Papa alobi boyoki nde na ntina wana totonda malendisi ya motuya na kombo misato ya bule okoma tata ya